Nous commençons par le bourgmestre à commune à Kimbaseke. Alors na bureau aya kotambola amona ndenge nzela ezali. Parce que mbongo bazo récolter oyo, c'est ezali pona ko aménager nani territoire dans l'avenue, le petit marché. Aya abimana nous aya kotala ndenge ba avenue ezali. Awa bambule zo noka bazela elanga te po elanga ko kausa. Bon, ma busotonyo soane ekozala komona na te. Aya awa. Après sa rapport na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ba affiche kaka ba affiche pamba ya o kini bopeto, ça ne dit rien. Nous ce sont les actes que nous voudrions voir. La concrétisation de ce qui est écrit dans les affiches. C'est ce qui nous importe plus. Et ça la personne pour le kolangai na tambola mingi na Congo mobimba oyo. J'ai trouvé que mieux vaut capitale dans la Lubumbashi que na Kinshasa. À cause de la saleté. Capitale dans la Lubumbashi par rapport à Kinshasa. Kendeza lokola moto alati, pantalon qui toque, chemise qui toque, menacé, caleçon et toboka et beba. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant dans ce pays, dans cette capitale ici. La papa. Moi, ça se fout en d'accord, fout en Minerva là-bas, on entend qu'ils sont là, comme belé, papa zonga sim. Si quoi utilisation papa ils années. Président biso kokabisuti. Président kokabinoti. Kokabisuti. Ya solo wana. Kwanga nazoteka papa mboka ezana pasi. Yango wana nazoteka kwanga oyo. Kwanga oyo natanga kala to banaki kosoma ngo 200 300. Mais natanga lelo koma 1000 francs. Na 1000 francs wana tozoteka tozozelo côté. Yango wana tozokemba. Tozo souffrance ye plus tozo kokate na bana classe atoteki kwanga oyo e kokate na Minerva. Minerva lezo kokate kolia pasi makamunyo so pasi mboke komi na pasi tozo kokate yango wana tosenge pa na bino bakunzi bosunga biso botalela biso likambo oyo bokoki ko bongisela biso tozala bien makamunyo sezala OK po tosala nini to sepela. Souffrance eleki mingi koteka bozo somba biloko na pasi tozoteka pe na pasi toyebite soki to suka ndenge nini vraiment. À l'époque c'était comme ça ou bien la situation en tout cas situation ezalaki boye te puisque soki situation ezalaki boye totangisi bana tomemi bana na ba université mais pour le moment tozo koka même pas kotangisa bana. Mbongo oyo baza ko récolter chaque jour 500 1000 francs samedi soi-disant salongo. Et puis après eux, ce sont les policiers qui viennent. 500 toutes les personnes. Pourquoi? Oh, parce que vous vendez samedi. Ah bon, quand vous lui posez la question de savoir est-ce qu'il y a une loi qui vous autorise à récolter 500 francs, ce n'est pas une extorsion. Bon, alors c'est tout ce qui nous emmerde dans les marchés. Coller ça nous facile, hein? Mais le coller est comme très difficile. Tous nous autres on a 8000. 7 000, 10 000 balles, mais les lots jamais. Ce qu'on a 20 000, 30 000, c'est qu'on a bien ça. Fufuna masango izananda. Fufuna masango izananda. Bon, il y a 20 000 francs. Papa azali, mais papa misale ezate. Soki biso to bimite, moye bana balia ezate. Papa misale ezate. Soki ba mama balukite, bana moye balia ezate, bana moye batanga ezate. OK, maman lobe comment nani? Ma Marie. Mboka na biso eza matata. Soki vérité leki okozala le bouc émissaire. À ce moment-là, vous êtes pourchassé comme une souris dans la maison comme un rat en brousse. Et à ce moment-là, vous risquez votre vie pour rien, pour avoir dit la vérité. C'est pourquoi je me limite à ce que je vous ai dit là. Et c'est tout. C'est le commerçant qui peut vous dire pourquoi cette fluctuation des montées, des descentes, comme une température tantôt chaude, tantôt froide, tantôt humide, tantôt tiède. Alors on ne comprend pas. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas, mais nous nous adaptons parce qu'on ne sait pas faire autrement. Très chers fidèles, abonnés de Solo la Vérité, nous voici le premier concept Vérité de la rue. Nous sommes ici, plus précisément à Tchangou, dans un ONG, je dirais comme ça, un marché où beaucoup de moments se plaignent. Et voilà, moi, avec toute mon équipe, avec mon grand réalisateur Gertin, nous allons parler avec le maman. Elles vont nous dévoiler leur vérité, elles vont nous dévoiler quelles sont les contraintes au Bazali pour vivre dans Kati à ONG. En tout cas, nous le savons tous, la situation économique, il y a 4 Mboko Nabiso, comment est-ce qu'ils allaient s'est passé, comment est-ce que Bazali est là. Toya dollars, ils allaient les colo, au Kenya 10 dollars dans le marché, et l'eau comme Malongate dans le Nzungu. Et maintenant, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe réellement? La faute revient
aux mamans qui vendent les denrées alimentaires, c'est quoi juste les réalités. Et voilà pourquoi moi, avec toute mon équipe, solo la vérité, tout qui dit vraiment de façon tout solo la maman. Maman oyo ba boko la rabiso ba maman oyo ba teke la rabiso ba maman oyo à travers côté kana bango ya miki on a basala ba économie ba ma kelema batang c'est belé à batou. Moi-même qui vous parle présentement nazali moko ya maman oyo azala ki maman commerçante. À travers côté kana na commerce mon boya muki ende sali ke non attend en classe na ju diplôme na ke ipen na sali communication et voilà ba maman on a bazali kolela. Yango to kiti vraiment équipe nanga mobimba awa grand réalisateur Gertin en tout cas on a reçu un format pour ça na to e ba solo la vraiment na ba maman. Bonjour yaya. Monio vraiment awa ozoteka o ezali epina na ndunda. Eza combien botko? Na te 1000 francs na 1500. 1500 mais ba to belé bazali ko se plaindre maman ba biloko bozoteka la bango ya 1000 francs mukebo et pourquoi? Kasi nga pe na so ma charité. Oso ma cher. Na so ma cher. Oso bango ndengeni. Nga soma mukala. Mukala, ça dépend mukala. Musuna kosoma 50, musuna kosoma 30 000. Musuna kosoma 15 000, ça dépend mukande na lobby. Siko mukala bateke la rabinongo na kala bobano somango combien et puis le lobo komo somano combien? Na kala ezalaka moins cher. Normalement na kala ezalaka to 10 000, 15 000 kala. Mais siko le quoi biloko nyonso maté comme cher siko. Et comme 50, 30, 20. Siko ndeti mukala ya ndunda o somango na combien? Neti mukala na to teka na somaki yango 30 000. 30 000. Soki oteki yango za na bénéfice ya combien? Si on a un bénéfice à 5 000 à Pamba. Bénéfice à 5 000? 5 000. Il y a solo. Bénéfice à toi aussi. Nous sommes 30 000, au aussi bénéfice à 5 000. 5 000. Après, on a moi 5 000, on a moi 5 000 à 5 000, comme il casse frère. Ok, bon, na mukalawana, chaque jour ou bien par semaine, par mois ou comment? Nous sommes chaque jour. Là, on a consommé pas na yo, on a consommé pas moninga mususu. Donc, nous consommons pas na biso. Parce que l'on a payé mes colonions. Merci beaucoup. Papa, bonjour. Bonjour. Oui, papa, solo la vérité, chaîne Nabino, Ngaïmo Nabino Jordan Lubaku. Comment on a papa? Comment on a Zali Asele Omba? Asele Omba, papa, Asele Omba. Tomonio anakati a marché, papa, Ozo Salanini. Nambongo Boye, Ozo Salanini. Bon, j'ai fait des petits commerces. Nazawa na avenue Ndona, Babenga Kango Lisusu, Wenze Andona. Bon, nasalaka moi commerce nanga muke parce que j'attends ma retraite. Bon, sikoyo eloko tozo mona mingi awa ezali nde salité oyo ezali na kati ya avenue. Mbula soki enoki moko moni mwayola te lamba kitoko ezali te toyutaka na ndako oye mwayola ta kitoko ezate ifo ya kaka na salité po okokuta salité ya makasi. Ezo sala personne po lokola ngai na tambola mingi na Congo mobimba oyo. J'ai trouvé que mieux vaut capitale ezala na Lubumbashi que na Kinshasa. À cause de la salité. Capitale ezala na Lubumbashi par rapport à Kinshasa. Parce que talana no boye. Salité leki makasi soko tamboli na baveni na kanisi okozonga. Okolukeska akonyata. Mais dans une capitale ça ne peut pas être ça. Bon, nde eloko wana tozo senga na bakonzi. Mbongo oyo bazako récolter chaque jour 500, 500, 500, 1000 francs samedi, soi-disant salongo. Et puis après eux, ce sont les policiers qui viennent. 500, 500, 500, toutes les personnes. Pourquoi? Oh, parce que vous vendez samedi. Ah bon, quand vous lui posez la question de savoir est-ce qu'il y a une loi qui vous autorise à récolter 500 francs, ce n'est pas une extorsion. Bon, bakoyanulayo nandenge ya bango ya ki policier, na ki soda. Alors c'est tout ce qui nous emmerde dans les marchés. Et puis, l'instabilité des prix, il y a une fluctuation des prix. Les mais vous trouverez le bidon qui était vendu hier, par exemple, à 128. Aujourd'hui, c'est 130. Et demain, ça sera 130, 132. Et puis après, 130. Et puis 128. Alors, tout ça, vous voyez, ça perturbe quand même. Il n'y a pas moyen de faire une... qu'est-ce qu'on peut dire bon, lobby na kozwa autant soki na teki boye. C'est difficile. Des problèmes tozana ngo mingi awa ezali salubrité et l'équipe makasi poto moyen motoya motomo ki komi tout à tout la lobby lokola na zwa ka ba taxe na kende ko bongisela bango ata esika wenze esika bazo zwa ba taxe yango po na ravitaillement ya ba bureau na bango kuna azalaka te. Basali mwa muke kuna libanda na bayo bazo komba na nzela me kende eza lokola moto alati pantalon kitoko, chemise kitoko, menacé, caleçon et toboka et beba.
c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant dans ce pays, dans cette capitale ici. Merci papa. Oui, il est à Regina Oyo. Tosombaka yango na Food Life. Hein? Bon, mais dans la plupart des cas, Tozalakaulia Kosala va et vient navette parce que nous sommes des petits gagnants. Va et vient, Tokoki Kosombe pas bande qu'on a vu sur au prix de gros. Basombe batekeli biso pe na semi gros. Alors kuna tozo soma mais okokuta lelo balobi non kuna balobi to ya dollar et mataki nde yango to sali boye. Bon lobby alors tout ça ça nous vraiment c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Merci beaucoup papa. Maintenant l'instabilité des prix. Là il y a interview dans l'air bobandaki boso bolobi ba prix est instable les lots ils en a pris oil lobby n'a pris oil. Maintenant ça dit à quoi papa? C'est difficile d'expliquer, papa. C'est le commerçant qui nous vend, qui peut vous dire pourquoi il y a instabilité ou il y a bas prix. Parce que s'il vous dit aujourd'hui, prix est à 120, bon, et que lobby est à 122, vous n'allez pas lui poser des questions. Vous allez dire, bon, c'est ça, hein, parce que nous aussi, nous avons acheté à tel prix, c'est ainsi que nous devons gagner. Hein, gagner pour faire ça face aux taxes et aux différentes recommandations ou obligations de commerce. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le message fort pour lancer dans la Tolobi Boye. Gouverneur Enani, d'abord nous commençons par le bourgmestre et la commune à Kimbaseke. Alors, on a bureau aya kotambola amona ndenge nzela ezali. Parce que mbongo bazo récolter oyo, c'est ezali pour na kwa aménager nani territoire l'avenue, le petit marché. Aya abimananu aya kotala ndenge ba avenue ezali. Awa bambule zo noka bazela elanga te po elanga ko kausa. Bon ma busotonyo so ana ekozala komona na te. Aya awa. Bon, ensuite, après ce rapport na gouverneur, il y a ville à Kinshasa. Ba affiche kaka ba affiche pamba ya o kini bopeto, ça ne dit rien. Nous ce sont les actes que nous voudrions voir, la concrétisation de ce qui est écrit dans les affiches. C'est ce qui nous importe plus. Hein? C'est un peu ça mon message. Et concernant les prix, papa? Concernant les prix, bon, le service de l'économie peut faire son travail, mais quelque part il y a de quoi. Vous connaissez, c'est notre pays. Non, voilà, c'est notre pays, papa. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, tout ça, on a solo la vérité de l'obara. La vérité, on a, malgré vérité, blessera, mais vérité, et paix, ça va le bico. Ah, tout à fait. La vérité, on a net aux alliés qu'on solution. Au moins, il y a l'autre banga mingi, mboka nabiso eza matata. Ce qui vérité, les qui, au kozala le bouc émissaire. À ce moment-là, vous êtes pourchassé comme une souris dans la maison, comme un rat. En brousse. Et à ce moment-là, vous risquez votre vie pour rien, pour avoir dit la vérité. C'est pourquoi je me limite à ce que je vous ai dit là. Et c'est tout. C'est le commerçant qui peut vous dire pourquoi cette fluctuation des montées, des descentes, comme une température tantôt chaude, tantôt froide, tantôt humide, tantôt tiède. Alors on ne comprend pas. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas, mais nous nous adaptons parce qu'on ne sait pas faire autrement. C'est ça mon message. Je vous remercie pour m'avoir choisi, parce que les autres ne pouvaient pas peut-être vous dire tout ça. Mais moi, j'ai eu ce courage, parce que de nature, nous, tout à fait, ça c'est dans le sang. Ça c'est dans le sang. Bon, on se démène un peu, surtout, vous voyez, l'âge déjà est très avancé. J'attends. Je suis un fonctionnaire de l'État, mais qui attend maintenant la fin de la carrière. Merci beaucoup. Maman. Bonjour. Ngai mon journaliste Jordan Lubaku oza en direct na solo la vérité studio et concept nabiso vérité de la rue. Voilà pourquoi tu quittes na kati ya marché ya Kingasani maman kombo nani? Kombo na Françoise, maman Françoise. Maman Françoise to monio na ba repas mo kitoko au plus congolais moko ta ko boya ngombinzo mayebo boni ezoteka mandenge ni ezokende. Ah, tozoteka kana kati ya wenze, mais tosombaka juste na ba camion oyo utaka mboka, tosombi après tobandi koteka. Na bosombaka yango wana boye, bosomba ngo ndeni si okoki kopesa biso explication par rapport bosomba ngo ezalaka ba sac, ba mbadi, ba cantine, bikolo ou comment? Tozosomba par minoterie ya bambinzo oyo ya mikie oyo naza nango, tosomba par sac 800 000.
800 000, on est un binzo. Ça qui est un binzo moko, 800 000 francs congolais. Ah, tout ça sont bon. Voilà. Et l'air beauté, vous retrouvez quand même. Ah, tu crois que peut-être 40 000 francs, 50 000. Combien ça qui n'a 800 000 euros s'est retrouvé dans 40 000? En tout cas, ils ont bon, puisque vente penza ils ont soutien. Vente ils ont le soutien. Ndenge mo peka kana mayebo. Mayebo en tout cas juste tous sont par sac 1 million de. Wow. Binjo sac bosomiango binoterie bosomiango 800 000. Mayebo par sac bosomiango 1 million de ça. Et dans 1 million de ça, vous vous retrouvez avec bénéfice de combien? Au gros, ça fait 50 000 francs. Vous se retrouvez à Bongo. Vous êtes débrouillé pour que Matembele. Merci maman. En fait, ça dit à quoi Bozo somba biloko trop cher, ça qui est minoterie en Binzo comme Outi Koloba, au sombiango na 800 000 francs, il y a Binzo au lobby na 1 million de ça. Il y a minoterie au s'est retrouvé na 40 000 et puis on a somba qui na 1 million de ça, na 50 000 francs. Ça dit à quoi? Ils allaient par rapport bato bazo somba te biloko bazo te que la binongo cher ou comment? Expliquez-nous quand même. En tout cas, biloko biso te kaka, est périodique. Le quoi na période, est biloko mo bakanga qui yango juste na mois d'août. Jusqu'à présent, en tout cas, les autres comme vraiment rare. Donc, les autres plus que les autres qui cher, les autres ça compte c'est 8 000 francs, vers 4 000 francs, 3 000, 2 000. Et colo c'est 30 000, 35 000 francs. C'est même avec Binzo? Oui, c'est la même chose. Ok, merci. Mais maintenant, on a biloko bosomba na ba wenze, na ba parking, est-ce que vous avez resomba na ba libongo, ba difficulté ni o beaucoup na ranango? Angai vraiment na kendeke libongo te justement na mituka kaka na mituka biso presque mituka na biso etelemaka na liberté ndeto kei to sombi so sombi ngwana bo taxi ezala nango raisonnable ba prix raisonnable par minoterie peut-être to ko pesa 2000 francs par sac na mois oteka ba combien de minoterie ou combien de sacs en Binzo? En tout cas vente ezala li souté. Ça dit à quoi? Même presque un mois, on a 2 sacs seulement. Un mois. Vente exacte, oui. Vente exacte, somme qui va s'ajouter. Tombon on a ma beaucoup exacte. Donc vraiment, on a difficilement. Okay. Donc, situation à vente, ça pose par rapport que on a beaucoup de exalité. En tout cas, bato bazo somba penzate. Donc tozo lemba kutu ko somba même na biloko. Mais maintenant, quel est le message au peut-être qui a lancé le ministre de l'économie et puis na bakonzi mboka au bazota la biso vraiment? Papa. En tout cas, les cambo yo na ebité so na ko koloba nini souffrance eleki mingi. Côté ka bozo somba biloko na pasi, tozo te ka pe na pasi to ebité so ki to suka ndenge nini vraiment. À l'époque, c'était comme ça ou bien la situation en tout cas, la situation est boite puisque ceux qui situation est qui boye. Totangisi bana, to memi bana na ba université, mais pour le moment tozo koka même pas kotangisa bana. Bana ba vandi na bandako puisque mbongo ezate côté ka ezate bana ba vandi sko na ndako. Maman, ça fait combien d'années déjà depuis Obaniko exercer commerce? En tout cas, presque 30 ans, on est là, côté comme ça, dans Binzo. Presque 30 ans, puisque bala nga bango nyonso, ba kutinga na musala ngai o. OK, merci beaucoup maman. Merci mingi vraiment. Tout le monde maman na biso azoteka bepis maman bonjour. Bonjour. Maman no Jordan Lubaku oezali solo la vérité studio de Paris à Kinshasa. Maman, na moni ozoteka bandunda babilo. Ochongo comment ba bepis na yo? Bepis nanga. Les tomates 200, 300, 400, 500, 600. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent Babilo, Mati, Nakatia Wenzebo. C'est quoi en fait? Bilo Mombozo m'a dit ça en des années. Bisotin. Des années. Bisotin, la biso cher. Le col la caisse à tomates. Les lots, exact, et au sommet à 185 000. C'est que ceux qui te disent 200, 300. Quand on a 185 000, on a aucun. Au sommet, on a 5 000, 6 000. On a un filet matungul. Ça, 70, ça, 50. On a un vie très très difficile. Mais ça dit à quoi, maman? Ça dit à quoi? Bon. Tozo s'est trouvé. Si vous sommes au Kabola bénéfice, va porter, va recevoir, on s'est trouvé dans ce bénéfice, il y a 10 000, 15 000. Au Télé Kelemba, au Lessindako.
au fouté ba Minerva to kokate. Mais c'est depuis quand au Mati à l'époque nous sommes on a combien et puis le nan ndenge combien à l'époque nous sommes tomates à cherté. Si qu'on des tomates comme trop cher. Si qu'on ndenge bo ke no somba bino moko parce que l'herbe aux hommes on a bilo ezali ko mata. Personnellement maman oko s'est posé ma question kolo et Mati comme cher ça dit à quoi? Babi côté pe ba somba pe cher. Lokola o yuta Angola. Zo te pa bisotin zo Angola. Ba Congo vraiment to ebeza mabele ki toro ba tomate ezali no ba biloko to lia o ba tomate yuta Angola. Oh ils ont Angola ba Congo peza. Ko te la biso cher. Graine ba somba cher. Zo futa transport. Zeleza ko beba makambe belé. Ceux qui battent boy, ngana boy, wana sombi, et koluka ngapi na somba. On a fait un transport à Pambati, mais surtout biso na Kingasani mawatro. Vie ezaka ba 50 francs, ba 100 francs, ba 200 francs. Siko, ba tomate on sur tomate na litungulu, ezali ya ba Congo ou bezali Angola? Au Cameroun. Au Cameroun. Oui. Et ya ezali, tous en trois sortes de matongo. Et au Tapoto, et au Angola, et au Cameroun na biso mokope ya biso peza oye bien otolona kawana oya kala bandembi wana et biso peza. Mais siko maman tant que commerçante on se retrouvaka na ba matungulu bebe piso e uta na ba mboka e utaka mboka nini vraiment so sombi biloko na yango o se retrouvaka na prix na bénéfice te nyuso ya kaita epa na biso e uti mboko ye biso to sombi to rotek ba prix par rapport à prix ya biso kutu peso ebimeza la pe cher ya biso peza la cher. Pour les amis, il y a une période de quotité. Merci. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de familles. Oh bon, c'est plaindre. Ah non, ça 20 000 francs, 10 000 francs, biloko malongé zalité. Message in oyo ko kiko la sena ba condivement par rapport il y a ba sujet ba point oyo YouTube énuméré. Ba conservation ba kansa biso to vota ka meto vota ka tu. To vota meto vota ka tu. O to souffrir ba on baza bien. Toujours souffrir, tout autant que ça m'a été au foot en dehors, surtout bas si on va jouer élève à la papa. Moi ça se fout en dehors, quoi fout à Minerva là-bas, non tant que ça va comme belé papa zonga sim. Si quoi utilisation papa izane. Président ça quoi kabisuti. Les ans quoi kabinoti. Quoi kabisuti. La solo wana. Il y a eu monité. Peuple d'abord. Au monité, tout souffrir. Coller ça n'a facile hein, mais le coller comme très difficile. Tous nous autres on a 8 000 7 000, 10 000 balles, il y a des gens qui ont mais les lots jamais. Ce qu'on a 20 000, 30 000, il y a bien ça. Attends, Fufuna Massango est en Anda. Fufuna Massango est en Anda. Bon, il y a 20 000 francs. Mais à l'époque, ils allaient dire que Fufuna Massango est à 8 000 francs. Donc, il y a très bien. Et là, il là, mais les lots. Merci beaucoup. C'est notre maman qui nous donne vraiment point de vue. Comment est-ce que Azali côté Kababilo, il y a des contraintes sur Oyo, Bazali, comme on a un marché na bango. En tout cas, il y a des situations déplorables. Oyo, et zo pe ça vraiment pas si nakati. Il y a mité maya batu. Toujours mon maman a outi ko bisa biso. À l'époque, avec 8 000 francs, bakokai ko lamba vraiment nanda ko balié biloko tikali. Mais actuellement, on a 20 000 francs pour kolia et ça pas si pour olia et ça pas si. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? En tout cas, ensemble avec vous, avec toute mon équipe, sur la vérité, tout ça vraiment, on a tout la vérité. La vérité dans la rue. Tout qui dit vraiment quand il y a marché à Kingasani, toujours on point de vue à maman na biso baté karabiso. Actuellement, tu yebi, et ça maman ne ba beaucoup la rabiso. Ba papa ba zonga si ba maman ba joie élève. Au moment ata maman moro ata papa mo ba sala na musala ba futa ke $1000, mais il faut maman kaka kota na kati. Ozali a roté ka ko débré bango ne bankata ka parler. Ensemble avec vous to kumato pour ça na toujours. Bonjour. Bonjour Yaya. Ozali nakati ya solo la vérité internationale na concept na biso ya sika vérité de la rue yango to kiti vraiment nakati ya marché ya Kingasani pote ba komona difficulté to moni na bassin na biso ya mai mama osomba mai ndenge nini expliquer biso comment est-ce que oteka ba mai na yo na somba mai Yaya awa na lingi na sunga bana boko keza mu mai osomba ngo combien ozana fond ya combien nazo somba ngo na 100 francs te na binyo subo yo ozana fond ya combien na fond ya 2000 awa. Donc bassin mai onyo c'est à 2000 francs so oteki ngo zo bénéfice ya combien nazo ka bénéfice à 1000 francs so oteki bassin mai au bénéfice à 1000 francs nazo mai ya 1000 francs na teki bénéfice ya 2000 esili donc 2000 le tout na kolo baneni ozaka na bénéfice ya 2000 ah siko on s'en sort à ndenge nini na 2000 francs wana ozana bana
Nazana bana 5. Ozana bana 5. Ah, nazana bana 5. Papa na bango azali. Papa na bango akufa. Papa na bango akufa. Ah. Donc kana mbongo mai oyo. Ah, yango nazo vivre na bana oyo. Banda akufa na sali 2 ans na ndam. OK. Ah. Na mai osiko bana ngo ba otanga obie comment? Bana bazo nazo tangisa boka ka bongo malembe pona na mai oyo. OK. Message ni ogo kolanda na bato ya bonne volonté o bazali kotala o vraiment actuellement. Message oyo bino bato bokosunga ngai boyeba ke na pasi oyo mutu oyo tokosala ye nini po atangisa bana bien a vivre bien na bana. Yo vandi up maman. Na vani na Bosao. Vani na Bosao. Bosao kabini mbangu. Kotaki ya na Mikondo. Na Mikondo. Ah, na Mikondo. Merci. Comment nani maman? Kombo nanga maman nto. Na Bosao vani na Venini. Na vani na Venini Njoko. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, la vérité de la rue, voilà pourquoi il y a une vérité qui vient d'être délaissée, déclenchée. Notre maman, Aouti Kolela vraiment. L'enfant, il y a 1000 francs, Azali Boko la Azali 5 bana. Na 1000 francs, on a soka sombi bassé à maïne, on a 1000 francs. Ba maï to ebi yango, ba maï o vraiment to ebi yango, ba maï o amike. Sachez boite on a 1000 francs. Et puis ce qui a teki yango, kaka ninga za maman manœuvre à balola, à se retrouver dans 2000 francs. Vous et moi, Otozo, l'anda vraiment vérité de la rue, allez-y comprendre. Avec 2000 francs dans la situation actuelle, awa, Oyo Tozali ko parcourir na kati ya mboka na biso. Il y a d'autres mamans Oyo Bazali Koloba avec 8000 francs, ba ko même pas rouler sandako. Et la maman qui a 5 enfants, le personne de bonne volonté, en tout cas, pour ne pas faire de commentaires, maman Keba nazo zali bosani. Pour ne pas faire trop de commentaires, chers fidèles internet, vous comprenez tout ça na kati ya Wenze, ne batu batele maman na biso aza vraiment na kati ya lisungi. Yango to créer ki ozali concept oyo vérité de la rue, to kiti na kati ya balabala, to yeba makambo zali ko lega pa ya ba maman. Moi personnellement, voilà comment je bronze ma peau, moi ezo betangai na souci ya ko sunga ozali mboka. Solo la vérité azalaka toujours wana pour na kopesa bino ozali vérité partout dans coin ya monde de sike ezali koleka. Et voilà to kiti vraiment awa tozo tambola vraiment elongo tozo tambola maman merci vraiment. Merci Nzamba osala vraiment courage vraiment. Maman na biso ko ngazala maman poussana. Maman bonjour. Bonjour papa. Oh mon ano Jordan Lubako dort pas la nuit solo la vérité na concept né ya sika vérité de la rue to kitana kati ya nzela toujours ozali ba vérité ozo leka na kati ya banzela ya marché. To moni ozoteka ba kwanga na maman ça évolue comment? Kwanga nazoteka papa mboka eza na pasi yango wana nazoteka kwanga oyo. Kwanga oyo natanga kala to banaki kosoma ngo 200 300 mais natanga lelo koma 1000 francs. Na 1000 francs wana tozoteka tozozelo côté yango wana tozokemba tozo souffrance ye plus tozo kokate na bana classe atoteki kwanga oyo e kokate na Minerval ezo kokate kolia pasi makamunyo so pasi mboka ekomi na pasi tozo kokate yango wana tosenge pa na bino bakunzi bosunga biso botalela biso likambo oyo bokoki kobongisela biso tozala bien makamunyo sezala OK po tosala nini to sepela na silisika wana. Merci maman kusisa no wana toujours ozali ba détail. Kwanga oyo osombaka combien de kwanga osombaka saki ya kwanga ou bien osombaka na moko na soma moko osombaka combien de kwanga na somaka 30 kwanga. OK. Na 30 kwanga wana osombaka ba combien 30 kwanga wana na soma kwanga moko 700 na 700 wana na 30 kwanga na soma neti 21 000. OK. 21 000 wana na bénéfice ya combien? Bénéfice il y a 10 000 francs. OK, donc on a mis 21 000, vous avez le bénéfice à 10 000 francs. Au bani commerce, ça fait déjà combien de temps, maman? Depuis dans quelques. OK. Et yango ça la rekeno bana batanga. Bana baliaka na mwa kwanga oyo. OK, papa zana envie. Papa azali, mais papa misale ezate. Soki biso to bimite, moye bana balia ezate. Papa misale ezate. Soki ba mama balukite, bana moye balia ezate, bana moye batanga ezate. OK, maman lobe comment nani? Ma Marie. Ma Marie, c'est notre maman, c'est vraiment notre maman. Nous le savons tous actuellement à Kinshasa, au Congo, je dirais en Afrique. Ba maman ne ba comment rejoindre relève, il y a palais, ba maman ba comment rejoindre relève. Pourquoi? Ba papa na biso misale ezalité. Même si misale ezali, en tout cas quand la charge m'aurait pas papa, c'est vraiment très difficile. Et voilà pourquoi ba maman na biso ba boya resomba ba maputa cher, ba boya resomba ba bijoux, ba boya resomba ba bitamba la cher, ba sapato cher. Baluka vraiment se sacrifier pour Nabiso. Moi-même qui vous parle maintenant là, natangi na mbongo ya commerce.
na quelle université dans mbongo ya commerce. Ma mère c'est une grande commerçante. À mon âge, ils ont des difficultés. On a essayé à moi, on a essayé à Mboula. En tout cas, je la salue. Azali maman lit garde à Pesso Fomambote. Je sais ce que ça fait. Toutes les personnes de bonne volonté, la situation actuelle dans Katia Mboga Nabiso est vraiment mabé. Toujours il y a plusieurs personnes oyo bozo mbongo na bino bozo sala na ona babiloko o ezali vraiment d'importance. Mais nos mamans ici, il n'y a pas une bonne personne, il y a bonne volonté vraiment ameka kosunga mpe ba maman oyo. Na ebesika ba maman bazali kaka na wenze oyo to kozongela bango. En tout cas, ils allaient tirer sonnette à l'arme. Ça fait tellement mal. Imaginez qu'on a 21 000 francs. 21 000 francs, ce qui te convertir en $, ça nous vaut à peu près dans des 7 à 8 dollars. 7 à 8 dollars, je pense bien. 7 à 8 dollars. Mais maintenant, maman bénéfice à Zozoa, ça ne vaut même pas 5 dollars. Et Zozoa bénéfice, il y a des quelques points dollars. Dans la situation actuelle, Azana Bana Obazali Kotanga. Azana ndako o azali ko futela. Maladie epai. Courant na mai. Collier à chaque jour. Bossa la bino moko ba calcul. Azana na capital il y a 7 dollars. Yemoko soka teki a se retrouver na ba 1 point quelque na ba 2 point quelques dollars. Les personnes de la bonne volonté, voilà pourquoi tu créer qui ozali concept oyo vérité de la rue to kiti vraiment na kati ya balabala juste po boyeba bosolo oyo les gars na kati ya nakati ya balabala. Ensemble avec vous, avec mon équipe, Gertrin l'imbattable, les grands réalisateurs, tous on a vraiment tous au tambola. Maman, bonjour. Bonjour. Ngai mwana na yo Jordan Lubaku maman bino Matiti. Matiti. To moni a ozoteka fufu, masangu, semoule, ça évolue comment maman? Etambola nango muke muke. Pona nini ezotambola muke muke maman? Mbongo eza te na bato. Mbongo eza te pa bato. Yango esala keno boteka muke muke. Et depuis le matin, on teki déjà combien de mbadi ya fufu, bien combien de sacs ya fufu? Tenga na etongo te. Na 12 heures, on teki déjà combien? On teki 2000. On teki 2000. Donc de 12 heures, ti euro yebo teki 2000. Ah bon. Ça qui ceux qui m'équipe peut expliquer biso. Ça se passe comment? Boso mbarango ndenge ni ntie comme na niveau oyo et comment ya poussière oyo. To somba 120. Sac. Oyo. O 180 bateke. OK. C'est nous les ans 53 000. 53 000. Et Kolo Boté, on a combien? On a 3 000. Kolo a 3 000. Mais maintenant on a 53 000. Oyo, Eza ya Angola ou bien il y a Bissomo en Kinshasa et Congo? Oyo, Eza Kinshasa, Eza Master. Master, Eza Mbokani ou Tambokani? Na évité ce qui n'a pas toi. OK. Merci. Mais maintenant, OK. Mais dans une journée ou bien dans une semaine, vous avez combien de sacs? Sac moko. À l'époque, ça fait déjà combien de temps depuis que vous avez commerce? À l'époque, ils allaient un peu bon par jour. Ils allaient au tambola makasi. OK. Mais maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Nicolo yo na uti ozoba maman nyo subino tu bozoli la keno bilo ozo tambola te et ça dit à quoi maman? Et mon anaka mbongo ezate hein. So mbongo ezali mbele biloko ezo tambola. Mbongo ndezate po kala to banda oteka mwa bien mais koko teke ezate. Et puis commerce maman pour raison de curiosité, ça fait déjà combien de temps depuis bozo exercer commerce? Banda na bandina umeli. À cause d'en avoir 30 ans quelques. 30 ans quelques depuis que vous avez commencé. Ok, donc nous avons une situation actuelle et nous avons changé. Ok, message nous avons lancé, nous avons des difficultés, des contraintes, parce que chaîne c'est ça. Makambo eleke belé, okosomba boye, osombi fufu na mukolo fufu, porte telemi mupanzi ofuta 15 000 au foutu pour porter pas mimi pambongo ezoleka ka ebele osombi fufu na mukolo fufu lokolo yo sombi mukolo fufu ezana mbongo na yo ba manevre ba mama manevre pe baze pai. OK. Pambongo ezoleka ebele.
Bonjour maman. Bonjour papa. Solo la vérité ainsi que le concept Nabiso vérité de la rue. Et voilà pourquoi tu quittes vraiment nakati ya marché Nabiso ya Kingasani. Tu as dit que tu es visiter bino ba maman comme on ande bozali côté ka maman to monio ozo teka l'huile de palme. On a lingala to bing mafuta mbila to bien vraiment. Comment est-ce que l'enye mafuta mbila ezalaka na kati ya pondu bala melo pondu bachi mafuta mbila to bakalingelo Thompson na mafuta mbila to matembele na mafuta mbila guwa en tout cas babwa ki monde mbimo ai litungulu pilipili ha mutu mota obosana même les diaspora au Rwanda na biso libanda bayebi vraiment l'enye mafuta mbila na kati ya pondu mafuta mbila na kati ya pondu. Comment est-ce que ezalaka mama comment nani mama mama ni Tumunio awa na mafuta ya mbila. Comment ça évolue marché zo qui est bien? Nateki bidon à jaune 25 litres teki moko. Nateki ngo moko tikali kandambo. Ndambo teka osoma ki on a combien? Na sombi na 62 000. Bidon ya mafuta mbila osombi on a 62 000 l'air au teki. Tozo luka ba 20 000 22 000. Par ici nous clôturons notre élément vérité de la rue. Chers fidèles abonnés, en tout cas biso na bino to moni to yoki to tali oyo eleki maramu oyo batu baleli peuple congolais aleli peuple congolais azali ko souffrir ba maman bazali ko lela to ezali bien te kolia ezali bien te koteka ezali bien te ba difficulté moi-même personnellement na kitaki na kati ya wenze o ba maman bazoteka. Regardez un peu mes chaussures tala ba ketch na ngandenge komi ba ketch na ngé komi saleté mais tellement musalom te sombela nga yango. On n'a pas le choix de quitter vraiment na kati ya poto pour nous la bino ezali ba vérité ezali ko leka na kati ya balabala a tozali précisément na Kingasani ya suka to kiti ba maman ba leli ba difficulté zali ya modèle na modèle. J'attire la sonnette alarme à toutes les personnes de bonne volonté au bozali kotala. Il y a nos mamans qui souffrent tel ba maman na biso netu azali kote ka mai a j'ai déjà avancé azana fo il y a 1000 francs pour son bénéfice il y a 2000 francs. En tout cas, moi avec mon équipe Gertrin l'imbattable tozala toujours wana Torokita na bakon et recoin il y a 24 communes à Kinshasa. Pourquoi qu'on ait dans la province Moussou pour nous rejoindre la vérité. Vous avez concept na bino ya sika vérité de la rue. En tout cas, bino nyo so bozana besoin royer ba vous avez vérité les karanakati ya kin na biso nakati ya Congo na biso. Je vous exhorte de vous abonner massivement nakati ya chaîne na biso, de partager ba lien oyo, de partager ba élément oyo. Bah, si gestion, moi votre humble serviteur Jordan Lubaku, nous allons toujours on a pour nous payer Sabino, ils allaient les meilleurs. Merci à toutes les personnes où vous allez soutenir Bisso. Là je vois celui qu'on appelle Yannick Kinia. Merci à toi mon frère Raoul Moulobo, Spanish Man en direct d'Espagne. Merci à toutes les personnes, Anthony Kachama, Yves Ramos, en tout cas on a payé Sabino vraiment Bambo Tebele, quoi la faille là. On a payé Sabino Bambo Tebele. Nous nous retrouvons prochain email. Bye bye.